Bamako, na aéroport. Après, tout qui na 50aire, vous allez 1er avril, enterrement ils allez 2 avril. Moko zalaka soki na sala ki bofona kende nango boye. Donc conscience na biso mo bato, il faut ete ya kabiso peso to ana kata bonzambe nde to comprendre makambo ebele ndenge liwe ezali. Merci beaucoup. Tozoki point de vue ya mama la lunga te tozali chance akuta note lo tozana yo devant ba caméra na biso ezotala biso awa azaki artiste humoriste o biso soyeba ki Jani Faya mais geste oyo yani mosaleleli ba collègue no musu basilika ki ba musu basepelaki c'est une force qui libère asa senga ki bolim c'est sili ndeni yozo sous question o bino mo ba artiste ti lo bosala on émission ba musu ba osepelaki bango ba sa émission baza bango basali c'est que le quoi bango ba sa émission ba artiste yo pe journaliste yo posaka muti ya mabe soki yo bomi moto na bango malembe ekufa donc yo ye nango lisusu ndoki ya bino oloyi oyoki merci beaucoup ya le bakuta ese bele te banzoto kozala ngo eza enveloppe eza yango eloti mpona nini kofingana kotolana mpona nini exemple estce toyebaki Jani abaokufa mokolo wana estce ayebaki aokufa donc eza bien te toluka kochange bacomportement na biso touta wana bandako parce que biso tozoédike masse tant tolobaka te tozokoédike masse na bengire te eza bien te toluka kochange biso eutaki matanga kuna nga azalaki awa Jani ntango akufi nga azalaki na Paris nasilisi baséjour nasilisi programme na nga na ye me naomona kaka ke motema ezobongaka te koma ngai moninga akufi nga nazalaki awa motema ebonga te tozongaki lisusu mpo tokende kaka mpo motema ezokoka te jamais nakoka kozonga natiki mondeko atikali okwe en tout cas biso na ba Jani Faya tosali bamambo ebele bato ebele ta mosusu bayebi te me biso moko na ndenge ya katimini toyebi parce que ezalaki chic so loyenge nouvelle loyenge ntango tozosala bakere na biso wana te ezalaki loyal mais tosala mambo ebele na bateatre oyo biso baisobe oyo star oyo nga na ndai kotala na télévision etant na ye na monde oyo ya théâtre nayaki koyeba ya Jani na nsima ya phénomène la desobe abandaki koya mpe mingi na répétition na biso. Il a déjà fait tout pour les Coréens, ma nyonso, ma avion et ma à Kinshasa, exposition, ma cimetière. Qu'est-ce qu'on va contribuer encore? Il y a cette organisation où il y a bien bateau pour diriger Bissot, il est quand même normal. Qu'est-ce que nous, les artistes encore, doivent contribuer? C'est bateau bazo, excusez-moi, bateau bazo accompagner idée à maman qui est correct ou n'a bien baza peu artiste toi aussi tu mérites. On n'a pas vu présence à ma on a pas démarche et ça la même comme on est autant en maté na matanga. Ça le biso ba misusu ko to yebi que tu peux aussi contribuer quelque chose dans l'organisation na au monde na terre. Ça le biso moi passe to bito sur point de vue. C'est ça là bazali. Bazali nda kumorot. Bavane plus de bavane 15 ans. Ça mon aide. Tant qu'on ne va pousser vous avez eu un pompier, ils ont eu elle. Donc, mon aki n'est pas allongé qui, c'est-à-dire, à mon aki déjà corps. Si elle va être na kata ours ou na wakanga, accompagne moi la pouffe, c'est à mon aki na yé. Nous surtout Satan qui na ngoté, tous zelagi na ngoté. Alors, ils ont souci na biso, Jani Faya, zina nenga zokuta mabele boué, na kati ya monde na biso, bon, na évité tous en araba mabete. Mais azala qui vient oyo na biso baleki na ye oto yebi vraiment to sakani ya trop vraiment ya trop et le loko perdre Franco Mobutu na kati ya monde na biso eza vraiment difficile quoi, eza vraiment passé voilà. Merci beaucoup Yadi to le sebele to zana aéroport Montréal to poussa to mon appel le to moni yazoki sazawana yepaye yazoki sa vous la courbia merci. Frère moko oyo ayeba ko partager ayeba ko consoler nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na mingina tatola Yesu. naye kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asaleli nga na ndako na ngai mwana nga banda koloba te bamédecin badiagnostikaki ye autiste meng naluki natamboli naluki bapaster babondeli esimbi te nkomsu navandi kaboye nakwei na youtube na chaîne namoni papa moïse ayebisi nga alobi bosana nyonso zwa baproblème na yo tya pembeni metalela nzambe tika jésus christ de nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe nasalaki oyo papa moïse ayebisaki nga nazwaki jésus christ de nazareth na plantaki nakomisaki au centre ya vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant jésus christ de nazareth naye koleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga bamaîtresse obi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo adiagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda change maloba médecin alobi o me namoni changement esalami namoni mwana akomi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami nayebisi ye nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka jésus christ de nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndo komona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya ozana naza na esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki badelivrance epai ya bapaster ebele me bakokaki kodelivre ngai te alors ntango nakutani na papa moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badelivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Fondation Mobimba ya Mama Denise Nakeru parce que déjà prise en charge il y a makambo surtout ezalaki na fondation déjà ya Mama Denise parce que prise en charge surtout mais président masumu akoki kolimbisa mwa moke na réunion ntango alobaki ke en tout cas contribution cotisation moko ekosalama te en tout cas vraiment batutu bayokaki
ya cotisation ekosala te mais mutu mosusu eya lokola neti mutu ake église atie offrande te aomona lokola neti ke asambeli bien te. C'est pour cela ozomona bandeko mosusu babi te ata nini tosala te totiaka ata bacorbière ezala mwani namoni major Bisadi Diazou, je crois 3 corbières. Vie de loin, merci à trop vraiment mon frère Vie de loin. Et puis tout le monde peut de Patrick Malouavengi, il y a Global Express, à Tindi Peso Mibale. Donc on comprend, c'est que peut-être pas contredire Papa Masumu dans le message à Pasaki. Mais nous sommes même biso. So utaki matanga kuna na azaki awo jani tango akufi na azaki na Paris asisi ba séjour na asisi programme na nga na ye mais na omona ka ke muteme ezobonga te comment ngai muninga akufi nga nazalaki awo muteme ebonga te tozongaki lisusu po tokende kaka po mutema ezokoka te jamais nakoka kozonga natiki mundeko atikali okwe eza babie na biso moko ya fondation eza mpa eza mpona kolakisa en plus badéplacement wana mpe esali mpe émotive baartiste ebele omoni bandeko mosusu bautaki nani autaki Swede ndeko na biso bade Londres bautaki Suisse tomonaki bato ebele bautaki balibanda papa bazoya wana ozo comprendre biso toutaki Congo ozo comprendre bato ebele basali kaka il faut asala kaka ta moi geste parce que Jani otoningo obike motivation wana pourquoi en tout cas biso na ba Jani Fay tosali ba mambo ebele bato ebele ta mosusu bayebi te mais biso moko na ndenge katimini toyebi parce que là qui chaque jour le nouvelle tant que ça la guerre la biso wana te ezalaki loyal mais tout ça m'a embêté na ba théâtre so ba isobe yo ba José de Londres ozomona ba Tani ba Pofirenze ba Sami Mokili donc ça dit na bana na biso bato ya show comme ça lengo bana alinga ba salongo wana nyonso ozomona ba mabomengo ba mama mabele ozomona mama bolingo azo fortifier en tout cas nzambe asala grâce pour sa santé kitoko président et puis ozomona mais biso yaki bato ngwasuma pena bato bango bayi vraiment classique les sons bovandi pena kitoko biso pe toyaki leso kitoko mais toyaki su bato biso pe balokwa neti totia seben na théâtre ozo comprendre donc na bana mayi wana président koyoka yo koloba partout tout le monde baotala yo c'est Dieu merci Madinga eloko na sepeli bino nyonso boza ba reconnaissable artiste comédien pour remercier Maman Denise o lelo grâce na ye lelo bilo payé oui et puis quand on a remercié Maman Denise directement nazo boire vraiment mingi côté à papa parce que maman pe avant de marosa likambo tam susu na ndenga litoyi basolaki na papa la biso Fachi Beton président la biso en tout cas merci beaucoup Fachi Beton président c'est sa question nga wana tu comprendre comment on remercier bango na basali mais bindo moko ba artiste comédien ya Congo en dehors ya maman et surtout ba oyo bazali banda ya Congo na continuer président malheureusement je crois to sur la normale pour le télé na ki ma ba interview na yo na ipso vérité pour ko tsa ba tuna ba faire président la c'est sa question nga so to poser bien et là écoute le ko ezoko taper une émission mbala moko ça va coûter kitoko ko ba tutu ba yebi ke phénomène na ramta ba polé voilà merci beaucoup je dois revenir lelo oyo to aussi kota la sortie médiatique ya confrère na qui est Fiston Saïsa Mavinga ba tu ko loba mais na aussi ça toi awa makambula matanga président c'est la voici ça mangana émission ozo prendre na ina cha l'aise voilà président okosepela lelo artiste congolais wana mutu nanga voilà Fiston Saïsa comédien
bambote belé pa ozalia mutu nanga. Donc mukilika nde mutu yaka neti baboyi. Donc batu barozwa kuna loki boye ba yoki na bino pesa lobi mabete lona na silisa pesa. Eloko loto silisa kasi batu ya se ba comprendre ba ozela siko shit na toke. Merci beaucoup ba ozela shit nanga. Otiko loba ba artiste o ba na poto pesa ba contribuer mbongo ebele pour na corps ya Johnny Fire. Voilà. Oh lelo tisikoyo oto tanga bato baloué babis, oto tanga bato bandimi Korea ke Mama Denise, mais bino moko mbongo o bozwi tisikoyo place mbongo ke tozo yeba nanu te tozo zela ba kunde bien pour ba place bo mbongo ou bien déjà mbongo environnement peut-être na compte bana na compte famille yo uti poto ozala ki bina ba yo ba tio kota contrôle là ndela to tuna bakenge to landela toza pe c'est là au tio combien pesa makasi noka kolandela yo ti contribuer nini oyebaki janite ya équipe fe na yo voilà ah mais yo contribuer donc na grand boule yoka na grand boule massa pardon na grand boule question na yo les gens bien parce que ça question on comprend. Mais pour l'instant, tous les mieux placés à répondre. Merci, président. Mais l'organisation Mambutu est bien. Nous avons félicité pour bateau Bazaki dans l'organisation, même à côté Congo, même côté Europe. Donc côté Europe, il faut citer même Bano. En tout cas, le corps de président Devos, Baza bateau photo applaudi. Tout remercier Bango, Mister Siatou, Maman Maxi Bondoué, président Jean Molaï. Le bateau, nous sommes tous à Igor 2 minutes, bateau tout. Parce que, nous avons un bilili quand même de monde. Vous avez le bango, ok, bateau poto baleli, Jani Kitoko. Nazo Kango, tout le monde nazo le bango. Donc c'est que vraiment, tout ça va coup de chapeau, non, que tout va décourager, bateau, il va avoir volonté, la rosa la sauce. Merci, président. Le monde est Nicole Bakata déjà Zawa, Rosola Naye. Et on s'en a vraiment bien pas un moko un pilier ya makambo ngo utaka la penza na yebi ke bato ba otala biso ba moni su ya Nicole Bakata et ça lui bien vraiment. Et Nicole, bonsoir. Bonsoir Tania Boni. Bien Nicole, mes condoléances. Merci pareillement. Merci Nicole. Tout le monde est sur awa yebisa biso makambo ngo zo kene ndenge ni. Bon, makambo ngo lelonde donc nous y a encore on a aéroport après tout qui na 5 conteneurs vraiment que vous allez 1er avril enterrement les allez 2 avril. Nicole Bakata to so na moke na likambo yango to mona ki mosi ya kondo abandai kolela bino bata ya monde ya maboke bobo ya mona même corps ya mobali na ye bobo ya pusa na pembeni ya corps ya mobali na ye bobo aya bakapo ezokendeke soko ye bakobeta yo bakomedia bakobeta yo mpona nini bolimbisi ete kofungoleli ye motema. Bon, en réalité nga naza kuna na poto te na Afrique réalité ya poto ekozala mien bakestion yango bopose bato baozalaki ne na poto neti nga mpenza na koyeba mpenza te. Moi souvenir nini ya malamu ya bien oyo ogarda pembeni ya kondo tobeni lelo kondo Johnny Fire? Moi souvenir te me basouvenir eza ebele nayeba ntango na kotaki Shek Loenge azalaki grand frère oyo bayambaki nga après baprésident ayambaki nga mpenza bien tozalaki mpenza na bango bien nayebaka vraiment kosilika na ye te tili na ndenge akenda poto soki azoyoki problème na nga meme azali na poto omona obenganga masengu leki na nga tala nayoki boye moto azanga ne mabe te po toza na biso nzambe te toza bato être humain tozanga mabe te mais epa na nga namona ye bolamu nde mwana na ndenge ayambanga na mosala théâtre apema na kimia apema mpenza na kimia courage kaka po na mokili tobotamaka jour tobotamaka tosepelaka baboti basepelaka baboti mwana ntango tokufaka tolelaka kokufa ezalaka volonté ya nzambe soki nzambe alingi te okufa te mais soki nzambe alingi ata bandoki
ata bato bakomi okufa so nzambe alingi mpe so nzambe apermettre mais so nzambe apermettre te okufa te donc nzambe azwaka lokumu mpo eza mokili na ye tokopose bakestion ebele te parce que liwa ezali nzambe akela liwa na biso totikali toyeba façon nini tokotambola na sa mokili oyo tosala bolamu mpe totambola selo nzambe alingi ozala malamu mingi. Merci beaucoup Nicole. Bon, mutu oyo bozalaka na ye botravailla na ye bovanda esika moko soki akufi esalaka pasi ere moko ezalaka soki nasalaki boye fo nakende nango boye donc conscience na biso mo bato il faut eteyaka biso mpe so toza na kati ya bonzambe nde tocomprendre makambo ebele ndenge liwa ezali. Merci beaucoup, merci vraiment. Un message moko ezali important tokoya mpe epai ya Ange Maisha oyo aza moko mpe ya bacomédien ya mboka oyo tosolola na ye mwanda biso oye awa tozolekisa moko nsima moninga oyo koboya biso toyoka mpona témoignage. Donc Ange Maisha, bonjour. Bonsoir maman. Mes condoléances. Merci beaucoup. Ange Maisha tolingi koyeba oyebaki ya jani ndenge nini ti lelo oyo ya jani oyo tobengi na nkombo ya kondo atiki biso. Bon, ya jani nayebaki nano na kala liboso nayebaki comme star oyo nga na ndai kotala na télévision etant naye na monde oyo ya théâtre nayaki koyeba ya jani na nsima ya phénomène la desobe abandaki koya mpe mingi na répétition na biso epai ya phénomène la desobe azali yaya moko andai koblage mingi po bayaya nde bazala mwa matumboli en fait. Ya jani azalaki yaya moko oyo abandaki kotumbola mingi eye kosala toye kokutana na ye na filme mo bauta si je ne me trompe pas ya Major Zolozolo. Donc nakoyeba eza première filme na nga na joie ya nzonzingi na époque wana epa Major Zolozolo toyaka kokutana na ya jani yaya moko en tout cas ambiance ebele et gentillesse wana econtinuaki ti na jour oyo le lendemain nango bakokende poto bayaka 2 jours 3 jours avant bayaka koluka président bayolamba ye équipe na bango nde bakendaka wana bayaki kokutana na ye na place toanda répété na 13e rue et ya jani en tout cas asekisaki biso après répétition oyo akomela eloko alingi amela amelaki et après wana nde tomona lelo boye ya jani atiki biso donc ça fait mal parce que aza yayo nayebi vraiment na mosala oyo. Souvenir nini ya bien oyo ogarde pembeni na kondo? Bon, ya jani azalaki vraiment yaya moko asololaka bien très gentil et azalaki na respect ablagaka mingi mais andolinga respect donc eza eloko na garde pa na ye. Merci beaucoup. Soyez ba comédien nini ba comédien ya mboka na biso oyo lelo tozokende kozwa nzoto ya kondo eloko nini ozosenga entre bino ndenge bozalaka? Eza ke tolela ya jani topesa ye ba honneur ba hommage na ye ya suka totosa matanga na ye ezala esika ya désordre te parce que esika balelaka désordre ezalaka te et napesi courage na famille na ye mobimba et puis famille artistique mobimba parce que tobungisi moko na biso jani alongwa ozonga esu te et jani soya su te ata ojoue le roi jani ozalaka jani te donc toperdre dans le roi toperdre mona biso mpona osenga eza tolela kaka mpo apart kolela toso lelo mosusu tosala te en dehors ya kolela. Ok, merci. Donc
s'il faut du ouais Jennifer les côtés les côtés laisse la côté Bon, vanité de vanité, tout est vanité. Jani azalaki na bomoi, Jani akei atiki biso. Eza tomati na bis, moto aokita na arena na ye. Donc Jani akomi na arena na ye, akiti. Ya koteya motu eza te, eza kaka biso nyonso toza na matanga, tolela. Oyo nyonso aza na basouvenir ya Jani ya malamu, agarde yango. Donc oyo nakoloba yango wana. Très bien. Très bien. Sans jouer occasion à la haut face à la caméra, par rapport à mon toujours dans le Comborayo, Aza maman bana na biso, courage na ye. Vraiment. C'est tout. Ok. Merci beaucoup Ange Maïcha, merci beaucoup Sasa. Tozo tambola penza. Tozo poussana. Merci ya Nicole Bakata. Maman Loso, bonsoir. Bonsoir. Les condoléances. Merci beaucoup. Tomoni awa toyebi ke lelo eza journée oyo tozokende kozwa nzoto ya kondo emo na yo na likambo ekweli biso okoyebisa biso nini naloba nini ezaka pasi eza shok donc tobongisi motu moko tokanda kobongisa te tozali mpe na ide na ye te eki yango kufa lelo mais eza pasi na shok pasi makasi. Ok, merci. Maman, le monde est tiens, nous avons maman. Il faut qu'on mette le monde dans le monde. La bobandi nous ça la reposer dans la icône. Maman, il faut peut-être à mon conseil. La balique nous bongo quand artiste Jennifer qui est exhibition. Mon est là qui est là. S'il faut mais quelque chose ça pas dans notre balique nous conseiller pour le bon. Il y a beaucoup de ces belés na nzoto koza yango eza enveloppe eza yango eloti mpona nini kofingana kotolana mpona nini exemple estce toyebaki Jani akokufa mokolo wana estce ayebaki akokufa donc eza bien te toluka kochange bacomportement na biso touta wana bandako parce que biso tozoedike masse ntango tolobaka te tozokoedike masse na bengire te eza bien te toluka kochange parce que loi eza yango wana toluka mpena kochange mpenza parce que eza bien te eza kitoko normalement nga nasepelanga yango te mais atolobi eske mutu aoyoka aza te tolobaka yaya tolobaka eske tozosepela nde tomona bengire parce biso tozala na baproblème mpe na seke na biso po toleka tofika eza bien te toluka kochange ntango tomona baninga bakufa boa temi kaka lobi balobi akufi po toluka kochange parce que ya lobi toyebi te eza nani fo toluka kochange tombapelaki yesu na bomoi na biso kwa mokonzi mo mobikisi totika bacritique totika kofinga parce que on sait jamais lobi eza nani wana sote problème ezosala malelo badifrance ezalaki na kote niveau lobi longo eza baproblème ezalaka bon bamakambo mabi eza nango liboso mpe ezalaki bien mais par rapport à bachangement mosusu sikoyo ekoma yango mwa vite eloko ya mabe kofinga nde okala biso okala ta problème yango eza na yebi te soki omonaki émission moko to ozalaka oke moto moko alekelaka moninga po afinga ye ezalaka te ezalaka te donc changement mabeka yango na omona ya kofinga maloso mwana bino mpe na bwe pano baza mwana aza mwana oyebaka mpe na kishasa wa nayebaka ye me tozalaka nde pena pembeni te nde toza na Jani omona tala exemple nga bota mwana napesaka mwa Jani nga mwana ndako na yango mone Jani oui ava vaji mwa yebi nga aza na mwana ndako na napesaka mwa Jani bolingo yango wana moleto omone pa bamaxi en tout cas vraiment félicitations yango nde bolingo tolinga tozala nango ya moninga omoni moninga kamo ya grave toni tozela te otelemi mpona moninga po famille nyonso yango ya bengire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
condoléances. Merci pareil. Président, lelo toye awa toye kosangana lisusu mpona kokende kozwa nzoto ya kombo na biso atikaki biso kuta mikolo elekaki ye biso nano relation nini bozalaki nango mpenza proche na ya Janify. Tozalaki na barelation vraiment familier azalaki vraiment toza na mama Jolie Kalunga na Nikati lelo awa en fait baye obsèque ya ndeko na biso Janify comme d'habitude. Alors bonsoir maman Jolie Kalunga, mes condoléances à maman. Maman Lingazo l'action na Nicolas. Vous allez bien? Vous allez bien? La sepeli. Boni bébé. Bébé ça bien. On a Azo. Maman Jolie Kalunga. Mes condoléances à maman. Merci. Voilà, depuis Ndeko Jani a Koufi, cela déjà 20 jours comme ça passé déjà. Et puis il y a tous les autres retenir pour la Janify et Zanini. Janify. On a retenu les Aliwana et Nenga Koufi. On a retenu. Bon. Na mémoire na ye, on nous maintenir ni. Bangala tina liwa, tina matanga. Est-ce qu'on aurait pas question mais on répond ni. Yo pour nous quand bon souvenir na ko garder ça wa. Yaka to sali musala moto ba collègue na eno. To za ba collègue ba bon souvenir ya ngwana pour to za ba collègue to koma des famille to bande. Boka na question moko ifasika mbokendeka ba question moko. OK, na nyonso bozoyaka la question ba bon souvenir nyonso. Est-ce que mutu na matanga ya janya lo bakingana na ba souvenir ya mabe pana? Toaki ba collègue, toaki ba ndeko, yango moni biso komisi biso ti awa tina ba héros. OK, en tant que collègue, en tant que tata mwasi ya bana, alors pour les enfants bo kanisani. Nani akanisa pona bana? Na kati ya ki collègue. Nazo kanisa ona ntena okanisa no matangi yana. Wana okanisa aussi. Le corps ya Ndeko Jani Zoya, un mot par rapport à Ndeko Akindaki voyage comme d'habitude pour le Gabon, on est de l'Ugabiso Nyoso, mais là ils ont comme colis. N'habitez les soit tirés par rapport à Onu Soteli. Un mot qui a gagné mon bimbazo ya okufa. Maman Kalunga, Dieu merci Madinga. Voilà, Dieu merci Madinga. Premièrement, la question d'anglaise. Dieu merci Madinga. La question d'anglaise bosfeza que oza mwana mwasi kotala baokota corps ya Jani na kati ya Corbia. Mwasi ne waza l'abri na mwana aleli baboyi ata lebembe azolela ke abomi ete paswana atake mwana mwasi ta moni image wana la brine et salone. Et ça na nga passe Mexico. Eza mambo ekomi déjà tosani. Eza pasi komona muto olela. Muto azali na net na conscience te. Donc conscience ezongi ekolelisa eosa pasi. Mais choix ezate na minute omoni mambango ekoleka nango mais tokunda na muto oya biso. Wazali muto na biso parce que nyonso oyo eleki ata so tolobi ufa olamuka te. Siko lokola kufi tokunde nanu bomba makambo mosusu to banotala yango maleme ntango ba nerf ekiti. Tozwaki point de vue ya Maman Kalunga te tozali chance akuta no te lo tozana yo devant ba caméra na biso ezotala biso awa azaki artiste humoriste o biso soyebaki Janify mais geste oyo yani mosaleleli ba collègue no musu basilika ki ba musu basepelaki. Pardon, c'est une force qui libère. Asa seraki bolim c'est sili ndeni yo zonsi sous question. Obino mo ba artiste ti lo bo sala on be émission ba musu ba osepelaki. Bango basala bemission baza bango basali c'est que le quoi bango basala bemission baartiste yo pe journaliste yo posaka muti ya mabe soki obomi moto na bango malembe ekufa donc yo nango lisusu na bandoki ya bino oloyi oyoki. Merci beaucoup. Toujours continuer avant tokende aéroport tomoni ya ma opaye ya Bayodes olelo aye akende aye pe akende aux encore ya Jani o yaza collègue na ye. Bonsoir ma. Oui, bonsoir. Quand tout le monde est tout le monde est arrivé na yo, le jour où biso nous préparer to kende aéroport, to kende nos accords ya Jani et premièrement bateau va coûter nos sikoyo.
kotala image wana baokota na Corbia mwasi na yazo lela baboyi atala corps abomi ete aleli aye na passe et ça lui on na tant que parent en tant que humain être humain on zamakela. Rien à dire. Pardon? Rien à dire. Rien à dire comment? Je sais pas quoi dire. On a un comité organisation à Bamatande, tout le monde est au Salama, Matanga Djani, tout le monde qui est Moutounio, a contribué, mais dans le comité, on n'a pas trouvé présence à Yamao. C'est-à-dire à quoi? D'abord, pour la Matanga, d'abord, moi je vais remercier. Ça fait non à cinéma congolais. D'abord, la Matanga, on a le chapeau. Et ça pour la maman Denise, vraiment je remercie maman Denise Nyakero, qui s'est dit, nous sommes salis vraiment pour corps, il y a failli. Donc, je n'avais même pas supporté pour la Mambo. Il a déjà fait tout. Pour le Coréa, ma communion sort, ma avion et ma tia, Kinshasa, exposition, ma cimetière. Qu'est-ce qu'on va contribuer encore? Il y a ces organisations où ils ont bien bateau pour diriger Bissot, c'est le cas normal. Qu'est-ce que nous, les artistes encore, doivent contribuer? Mais bateau bazo, excusez-moi, bateau bazo accompagner idée à maman qui est correct ou n'a bien baza peu artiste toi aussi tu mérites. On n'a pas vu présence à Mao, on n'a pas démarche et ça la même comme on est autant en matin na matanga. Ça le biso ba misusu auto yebi que tu peux aussi contribuer quelque chose dans l'organisation na au monde na terre. Ça le biso moi passe to bito sur point de vue. C'est ça là bazali. Ba sala ngo na NTPC ba sala na bande ko biso shisho ko wingi. Ko musu na mona ki vient biso fichipe masamba ba saba. Tokanisa. Ils ont une organisation. Il y a un nombre limité au bord de l'organisation. C'est normal. Ils ont une organisation. Vous comprenez? Même si l'organisation est tout ça, donc c'est ça. On peut voir l'organisation très bien. Pour les Adjani, Kitoko, sur dans un aéroport. On a vraiment la faille. Normalement, c'est la réalité. Donc je ne crois même pas. Donc, la souvenir des ébélés à faille. Merci beaucoup. Tout le monde belleté, tout comprendre comment va arriver là-bas. Tout le monde peut y a mal au bateau de là partout. Quand tu veux continuer avant ton aéroport, tu as un président ou le JP Massamba, tout Kanisa, pour tout le monde organisation salami ba bistan ozoya boye, faut tout le monde aya zawa. Dieu merci m'a dit na bon maraté à l'ubarane vérité. Tu as un Soudiata ou le artiste comédien humoriste. Mais avant de parler na aéroport, dans un point de vue à la présidente JP Massamba, par maman n'obane pas na bonsoir. Oui, bonsoir. Tout le monde est là et je dis merci Madinga nasina o ba monio banda moi pe bandi ba monio 2024 vraiment un mot pour na bande ko ba là. Nzamba wala pa molabino, tous ensemble mes condoléances à vous, de la star Nabino, tous ensemble to partager ma monde artistique exemple de oh tous les lazare à biso. Il y a le tous des pères Koufa, ti le tous la voilà. Président en descend biso bio le bi o akufi azaya bino biso est monde comment be mission net ezo sala malelo partout au monde total image oyo e choqué bato ebele ba satanda qui était la brine akoya kota la corps ya papa ya bana na ye mais ba dire na ye e choqué pe bato ebele ba nsu ba sepeli pona yo en tant que humain geste oyo salami la brine à mon accord te na mwana ya jana ye à mon accord te ça l'on na tant que parent. Bon, en fait, africain. Oui, la monaki, premier jour, Balabayaki, Devo Sagina Baron Batalaki. Deuxième journée, à Talaki, c'est ce qui s'est passé. C'est fort, mettons, on a combien il y a aéroport. Bon, au bout du moment, tout le monde, tout ça, les gars, constat, on n'a rien à commenter, tout ça, les gars, constat. Zambé Moraïb. On n'a rien à commenter sur ça pourquoi mon corté. Mais, si on a plus loin, on est déjà corté, on est déjà Koufagi, on est déjà, on est déjà. Tant que j'ai Koufagi, tant ambulance, il y a ça qui va absolument mon une corps. Il y a une émotion. Elle a une émotion. Mais mon qui corps, avant le corps il y a faille. Il y a ça qui va. À mon une émotion. À mon une d'accord. Donc corps déjà mon qui et puis mon Jani vivant Jani qui est Koufa Jani mon. Il y a ta mon école kabiso. Comme tu dis, il y a un moment où les lovés ils nous sont mis en plein à bablo ba amona mona wana ngo ba artiste. Non, la vérité. Parce qu'il y a une dame qui 15 ans. C'est mon aide. Tant qu'on ne va pas pousser, vous avez un pompier. Ils ont dit elle. Donc mon aide qui n'est pas allongé qui, c'est-à-dire à mon aide déjà corps. Si elle va être tiens na kata ours ou na wakanga. Accompagne moi la pousser c'est mon aide qui n'a na sens wana. Kokunda Maman Denise, libulu Maman Denise arrivé à corps Maman Denise. Lelo ba bis tozo kende nango
aéroport président devant caméra nani oyo asali ke tozwa babisi wana mais oyebi pourquoi pour la vérité té to banayi ma production ba boye ba production ba zui ba bis ngai oyo na s'organiser ba ndeko to zui ba bis nazana besoin vérité vérité c'est to banayi yem dans zui ba bis ngai oyo na ko zote ça JP Masamba tuni a dire c'est que non j'ai organisé même ba corbillard to yenango to wana 3 corbillards to yenango wana décoration Patrick tout chapeau à toi un billet major Bizadi to yena 3 corbillards ouais comme un fleur ouais comme un bébé ko to yenango to kenango aéroport babis bato organisation babis ezate maman tiene babis té bon sur population aux andeni to lui donner la peine il n'a fait la force na tienga bis ba passer de la fois paché vie de la paché nani mon papa mongita paché yango babis et tout le babis auto mabatu na aéroport donc c'est un peu ça donc yango plutôt tiene babis pour ba maman babis ezate. Merci beaucoup bino obo commentateur Dieu merci mbadinga de la sai analyse moko na moyi bolobi ya mutatie ba bisto yebite zaka maman là je vous avais promis je serai avec lui il est là avec nous il a confirmé aussi grâce à lui grâce à président Vie de Loin et tout le monde de lo batie ba biso na merci beaucoup président la confirmation na nabi no to loba to zana ya sudiata papa die to zo pe point de vue na ye merci na considération ko zana biso ya sudiata bonsoir. Oui bonsoir Dieu merci obi ki temps bat ba monyo ba obi waouh humoriste na biso comme nos vivants boye la mo déjà tenu à noir yo la saki ozo le lande konayo yana pina bat misusu banda pa ne banino ba mono te 2024 banda pe mo banino ba monyo te et mon pona bango tous ensemble tulingi bango mingi nzamba pambola bango et surtout biso batu oyo nzamba za ko continuer toujours ko prêter biso souffle de vie nzamba abatela bino nyonso vraiment on est ensemble. On est ensemble, les lotos qui nous ont encore ya Vedjani na aéroport international après 15 ans au monde rande on a ba image et les lotos oyo ozo qui nous mona na cercueil. Premièrement et au salon ni collègue na yo na âge na sa grand frère na yo et salon ni ko nous ya na yo ebembe au lieu okende parce que collègue petit frère na nga na zala Kinshasa et oké zo ebembe et salon. Dieu merci eza likambo esengote hein. Puisque biso nyonso tozelaki yango te artiste ya monene lokola Jani Fai kozonga na ye na Kinshasa oyo aya na cercueil biso nyonso tosatandaki nango te tozelaki yango te alors eza souci na biso Jani Fai tina ndenge azokuta mabele boye na kati ya monde na biso bon nayebi te tozangaka ba mabe te mais azalaki vie oyo na biso baleki na ye oto yebi vraiment tosakani ya trop tosakani vraiment ya trop et le loko perdre Franco Mobutu na kati ya monde na biso eza vraiment difficile quoi eza vraiment passé voilà. Merci beaucoup ya tout le sebele tozana aéroport Montréal to poussa tout mon appel le tomoni yazoki sazawana yepaye yazoki sabu na Courbia merci José Baïla na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zo asibiloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique ekoma kate me baza ni kuyiba na rembe na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato
numéro ezali awa bakokotela ye biloko kuna même voir même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ovelaza tala baza point noir ziba service ezalaki ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais zibe service ekar eza musike azubetabaele na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na mingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sambalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lona ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Jésus, kotika ngai te. Lokota ngai yo yo.
watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso apambolinga yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.